Amel bango bato belé. Je me suis nakuta na fali na ville. Na bise fali. Yo so embel ngate. Batu benga baza ba Burgomaster lemba se bango. Oh. Batu benga baza ba Burgomaster lemba bango yo. Ouais, bonjour fidèle internaute, c'est quand tu pèses à Makambulelo, tu pèses à Makambunakati à Reçu TV. Balobi que Reçu TV est la chaîne ya maman Nabiso Christa Poele. Donc talaga yende Makambu vraiment babi c'est grâce à lui que nazad lelo nakati à Reçu TV parce qu'on a boaki misu na gauche na moni hein. Balobi que Gibal artiste ya solo vraiment talaga yende Makambu yende Makambu pena talaga maman Christa Poele donc ya loba mingi zate oza Asani Mboma Djilove balobi que journaliste à Makambu ngane nazo pesa Makambu. Oui fidèle internet nous sommes trop branchés hein lelo tozana invité na biso tozo ya mbalelo artiste Bololo bena apesa Makambu ngane to mesana ko pesa Makambu na kati ya Reçu TV to ya mbaka déjà Bololo na pesi mote na ye moko batutu bozolanda biso Tantine Anne Marie na Canada balobi que Steve Lela tonton Armand Patrick Sapio pourquoi pas Tantine Rachel Mouyika depuis France mbote belé na bino oui toi yamba déjà artiste na biso Bololo bonjour. Ouais bonjour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui va me protéger et toi? Oui ça va. Ouais. Bololo ce que tozo mona yo ba chol tout yo mona mukebo ezanini. La vie c'est combat, la vie s'appartient. La vie c'est difficile mais c'est trop perturbant parce que la vie c'est la mort. Tu comprends? Oui, je comprends. Fidèle internaute, c'est balobi que tozolanda déjà Bololo. Tozana eto meka kotuna ma Bololo parcours na ye tout parce que c'est pas facile ya omona mwana mukeboe azo sala ba comédie boy donc jamais vivre vraiment. Bololo toko ko yeba parcours na yo pe ozana o se présenter bande ko na biso bazolanda biso bana mboka ba yeba yo. Filmer. Je vous salue mon boss, mon producteur donc batabonga na mboka ya Londres basé belete. Mike Laurence, donc moi n'a pas tant aucune misère, misère. C'est un jeune, bataban sur la président Boka, mais qui t'a ça toi beauté. On comprendra. Ouais. Parcours na yo ya vie au banda wapi comédie na kotso na monde comédie tout pour le loto ya mbona Reçu TV. Yo aussi ça micro na ngai omoni. Te oh Malembe gardez band yo beba mabe hein Bololo pesa no industrie to pay to kende na ouais nga bandi comédie nga chez leader Pomba bino tout boyebi je vous salue lui mon verse arrive je vous salue quoi ouais. Donc si on a minute aux voler car n'a pas Pomba je suis à place de leader de tous les leaders maman Mokondi maman la reine Queen Mada qui la monde charge. Maman n'a qui je respecte trop mon mère. Qui m'a pomba point. Ma vie hein. Qui m'a pomba point. Tu as de ça dans la série. Si on a un raisonnant, on avait comme une bonne relation. Il faut changer solo. Bololo, Tozolanda déjà, tous un artiste Bololo. Je profite directement de dire un grand merci à la femme c'est l'homme mon cœur, c'est Naomi Mutango. Bololo, baloyi bisinga babi pomba bengana rayo. A bengana yo po ani kem politesse le kana yo tout dans ndenga pesa que moi succès et au komi ko sala mo ba publicité au komi ko memaki yanke qui fazer trop hein le banane webi na vie boloba mabe anani boloba mabe bo wana banani bololo congolais boloba mabe malembe yo kana loba ozo simbanga na nzoto yo ndenani wa David ah yo wa David te na comprendre elo pomba bengana yango eza bongo te balobaka ya de congolais ba fan bino mo bongsa ba bino be bisara siko ba bebisa yo ke la maison mère da on a la maison mère na longwe na die na orchestre square poa orchestre wana soza makambo lati yo siko ya pomba makambo ezala ete ha beta maso mususu toza déjà ngana yo na masolo oui fidèle internet tozolanda te balobi ke artiste Gibal talaka yo vraiment donc tozolanda ande ezero yinda na Bololo vérité bimina poisa azol pesa makambo ndenge nini Bololo tozana wa Malembe ko kimate omo kimanga avant boende yo na attention ozo kimanga ya avant Bololo ouais siko na minute ozo sala nini à part que artiste à part on a ba pero ba benga ba Burgomaster lemba se bango oh
Batu banga baza babuku master lemba bango yo. Bon azana doit au kaba. En plus je vous salue Major Magloire. Mon frère le bola muzoba. Avec mon papa j'aime trop. Papa Sherbet Anzambi mon bala solo. Mon bala poids Mbiji. Dans mon bala là t'es lamba, il parlait pas beaucoup quoi. Comme les autres, vous êtes pas vers l'argent mais vous parlez beaucoup. Je salue mon vieux maître C25 quoi. Bololo. Ce qu'on a lobby hein. Oh, mais Magio pas vie nan. Eh bah bengano pas pomba nango ke se retrouver pas vie. Je vous salue mon vieux la foudre calque soda ma casse artiste compliqué. Zongi ça no ba question nga bololo. Olingo lo ba trop répondre. Si na lo ba bonga na comme na point na yo. Mon vieux la foudre. Yene mta sala ya bololo comme na nouvelle vague. C'est venu mta longolo pas pomba après so marampa pas vie. Ouais. Nenga na lo beloko. Bato ba ngosali ba réputation batu. Botika bata poto botika. Batango banan tangela nga komba batu po ngai na lobaka vérité na bomba mutu. Nga tanga pe ba komba buso. Ozobanga batu. Nga banga te na pesa ne respect moi je suis comme innocent. Nenga manke nga osiminga na nzoto. Yo na beta yo. Oui, fidèle internaute, on a déjà ambiance avec Bololo. Azara na makila ki pomba parce que maramo yazo ça les amara pomba ça la rende balobage tel père tel fils. Donc yoti le longue pas pomba. Longue tel père na tel fils. Comment fils na père sili. Bacha sous tel wana te. Mais non mon ozara makila ki pomba na. Pas de problème, ya trésor en panzi nga pe na panzi nga. Trésor na ba poche ba to normal ba poche ka ya malembo tombo nango yo iba. Nangana loba ezana basi mususu oza fana mutolela o bololo salanga un petit dédicace un petit vidéo basaleli yo lobi babenga yo o moi je suis occupé yebango lo na fongoli yo mutama be futaka te oza na posanga un jour yebango yo na laki yo. OK yo wana balaki yo bololo za âge nini 17 ans 17 ans. Ce que tout ça là arbo et ba père na bino pe ba permettre ça là na yo. Comment que yo na baraka loba. Mon konza moka za mkolo. Te na tuni yo siko est-ce ça là qui vraiment difficile te po batika yo moi na âge yo bo bana déjà au sala ba théâtre tout. Et ça donc. La vie c'est combat. Tant Rafa ta sala folie na makadam. Nana a trezuzae. Il y a une personne. Ouais. Donc yango na yo pe ozo sala. Ouais. Siko conseil na ezani na ba master o ya génération na yo tout conseil na ezani o lo ba mal lo bani. Ba génération na ngai. Président Félix, je vous salue, je vous remercie. Tu as fait une bonne idée pour Congo. Tu as fait les sons moutons. Tu l'as fait dans l'école au Félé. Tu as fait mon porno Félé. On a français na yo. Ouais, il a fait mon porno Félé. Bon porno Félé, bon porno bololo. Mais mon porno. On a ce que yo zoko ta président na babuzo bana yo. Yo, Keba, attention. Est-ce que biko ko prison? Yo. Moi je pars pas boloko quand je fais un pas fin. Ozo simbanga. Au moins ce ko ba manquement na yo. Au moins ni calme. Et ta pecho et ça va bololo to komi ko kene na mwana mbangu to komo kena suka na ebite moi ba salutation na yo ba mbote na batu oyo lingaka pe na batu o nyoso balandaka ba fan na yo pesa ba mo ba mbote moi conseil moi liloba koloba na ba fan na nyoso balanda. Je vous salue mon vieux, j'aime trop mon massa, mon collègue, mon ami Etienne. Tommy Ginanga le pétrolier, moi na poto solo ne grandi aucune misère. D'abord ta mana poto ya kid kamba moko ti libela ti lelo. Tommy Ginanga quoi. Après na bossa Miguel le grand judoka quoi. Le grand judoka Miguel. Abe to bravo là na mabele. Et mère ana chou hein. O appelle le numéro téléphone, o pesa mon numéro. Bololo malembe. Yo za mwana wana mama. Numéro téléphone ezali. Ezali maintenant na dodan. Pesa le numéro de téléphone to ki na suka, to chité. 00 plus 243 90 63 89 250. 00 plus 243 90 63 89 250. Je vous salue mon coco. En dans le quartier la terre, il sait bien chanter la guitare solo. Mon frère j'aime trop do à Congo, papa do à Congo. Bientôt vos albums à Sika quoi. Comme musicien. On a fait un 80 ans dans ça la kin. OK, merci. On a 6 solo bateau, qui m'a point. C'est ça. Omani
Fali di poupa di câble mais va air marabioche le plus de king Fali ah ayembel banjef njadi le teta bakima njadi yokate batete ndai ayembel bango betebele jumsu na kutana Fali na ville na bise Fali yoso embel ngate yo ba yembelo etake yonan ah yonan po ba yembelo yongana na metra ya tuking nga c'est moi Fali kutayembela nga ebi ah webate tena ebate omoko oyeba banzembo Fali te oyanga malere oyanga souffrance kozanga moto yo motema elinga nazanga bafulare me nazanga desection ya kozanga moto motema elinga yango bolingo komi bololo omoni omoni j'espère comprendre. Ok, merci déjà tozala qui n'a invité na biso lelo c'était l'artiste Bololo ah déjà tokomi na suka Bololo ngo ibanga tombo ah papa kende na ngo ibanga tombo Bololo Nakabelo iPhone hein, Keba. Oui, fidèle internaute, merci tozala kina artiste Bololo. Preuve en ebino moni alinga ko tsanga betanga de doigts, mais nga déjà na maestro, na pesi bino bambote ningi bat bozo landa biso, bozala toujours branché ya kolanda, tout na sepeli na bino. Merci na artiste Bololo. Bino mo bozo mona ndenga zo bundisa ngai vraiment na yebite gibal. Makambo zo lukelanga trosuka wapi. Mbote mingi na bino nyoso bozo landa biso o bozala kina chaîne biso. Je vous demande il faut que s'abonner sur notre chaîne Récit TV, Zela Malembe. Récit TV, balobi ke Mama Chris Apoele donc ya yonde eleki a tozana kati ya Récit TV bolanda biso Bololo. Nazala maître Keba. Nalobi pesa Malembe yo Keba. Eh. Non. Nabo sanita. OK, Malembe yo kanan. Male yo Keba. Keba. Fils de pute car ma bro. Yo na fingo na anglais Mama Chris Poela yoka. Pesa moi salama blo. Mama Christa Poele. Mama Christa Poele, maman bien. Maman ça s'offre à Kinshasa, c'est lui. Oui, Mama Christa Poele. Je vous salue Mama Christa Poele. Je vous salue en anglais God bless du James. Jamais eu. Bololo zelanan, yo suga na classe nini? Na bossa na gino question. Maternelle. Yo suga na maternelle. Nakati nanga pomboka zaki bien te. Oh, sikona mito mboka zo ekomi bien rotanga. Za mabega ti. Ba check classe au felet, yo rotanga. Na boyi tala likonde inda pamba pomboka bien te sana poto mbule beta pamba. Bololo rotangela ngano alphabet. Je conjure les reins sans rosin. Je retire elle. Et vous êtes Marocel, elles sont A. Wana osani, wana ni. Yo, yangan alphabet. Alphabet 26 lettres caleçon. G, T, A, C, D, O. Et si Liwana. Ok, on va conjuguer le verbe être au temps présent. Je conjugue les fruits. Verbe être au temps présent. Ah, Nabosani. Je conjugue les frères au présent. Je retire mal, découndé, serrale, liberté. Les UPR. Te oyebi te o mayele makasi bololo oza mayele makasi bololo alobi siko obosani verbe moko verbe avoir. Je conjugue le verbe à avoir, pastis, bédo, wika, ambassade. Et ça d'abord verbe à boire, pas à boire. Balobi avec Bololo Torola là, vraiment Bololo. Un grand merci à toi. Donc je vous salue vous tous les fans. Bientôt Bololo, bon ça m'a Kambwasika. Bololo avec Hiro le coq bientôt. Ok, merci beaucoup Nayo Christian Malou, Obed Makaku, mon pote prouvé, maman Menge na pena famille mboma mobima obozo landanga na bana tout ya lemba na pesi bino mbote balobi ke toza ana lemba c'est grâce à immeuble ya iko Tanzambe o atika biso déjà donc toza a c'est fierté o ya salel biso toza a merci beaucoup na bino nyonso pe na ndaku na biso Récit TV, je vous aime trop, bye.